Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien et que nous avons sabino grâce aux en bonne santé, qui m'écoute à mino mabota na bino. Ezali ngai maman na ngai, votre sœur, votre mère, votre tante. Naye une fois de plus na mabota na bino, naye une fois de plus na banda na bino, pona memela bino sujet ya sika, thème na ngai ya sika, oyo ezali calme intérieur. Vraiment, ndeko na ngai yoka yango, landa yango ntina suka, ekopermettre yo oyekola mwa eloko, peut-être onégligeaka. Eloko moko oyo ta mosusu ozwaka na valeur, tomona yango kaka eza nango normal, mais à partir ya thème na biso ya lelo, ekopermettre yo oyekola quelque chose de plus, ou bien eloko oyo oyebi déjà, otia susu accent, ou bien obeta lisusu sete na likolo ya eloko yango. C'est la raison pour laquelle naye to aborder sujet oyo ya calme intérieur. Calme intérieur, ce qu'il faut na définir yango, na ko définir yango na ndenge mibale. Ndenge ya liboso ezali calme intérieur na ko définir comme tranquillité, comme absence ya agitation. Omoni, eza comme moi stabilité, na ko définir un peu comme silence, comme quiétude, na ko définir yango vraiment ndengwana. Omoni, donc tranquillité quoi, absence d'agitation, yangwana calme. Et si on a défini yango susu na ndenge mususu, na ko définir yango comme maîtrise de soi, comme sénérité, na ko définir yango comme patience, comme sang-froid, détente, paix, quiétude, maîtrise. Nyonso wana ezolekaka na cadre ya calme. Omoni, na cadre ya calme. La fois passée, tolobelaki biloko misatu, ngai na bino, lelo naye kolobela ba point misatu lisusu. Point na ngai ya calme intérieur, eza na 12 points. Donc tolobelaki déjà 3 points na video ya liboso ya thème yango, lelo tokolobela susu 3 points. Lelo oyo eza lokola 4e point na biso, ezali agir. Coagir. Donc, agir elakisi kopase na action. Donc, agir ya kopase na action. Eloko oyo ozosala kopase na action. Yango wana elakisi coagir. Coagir eza important na vie na yo mpona nini? Coagir eza important na vie na yo parce que ezopermettre yo osubir vie te. Parce que mingi tozalaka mona moto azosubir vie. Alors que objectif ya yo ezali te ke opase ntango na kosubir vie, mais objectif ezali o vivre vie na yo. Omoni, yango na vie quotidienne, faut kosala effort, makambo nyonso ozoya na vie na yo, ozala moto oyo apasaka na action. So olingi ozala na calme intérieur, kosubir vie te, mais faut ko vivre. Faut kosala makambo oyo olingi kosala na motema ya kokita, oyebi ke oza biso trouver ba solution na eloko oyo ezodéranger yo. Omoni, so ozoluka mosala, kovanda wana te ozosubir vie, ozolela nga bana bana oluka mosala nazwaka te, mosala oyo telingaka nango nga te, sesi balokanga, ya moto aloka aza te. Omoni, mosusu bandeko ya famille na bino, batiaka bango yoka te, po ya oza na nini po atia yoka? Batiaka bango yoka te, bakipala bango mpe yo te. Ozo mpe dossier moko important na vie na bango te. Mais yo moko milatisa eloko wana po ovanda place moko, obougeaka te, olukaka te, et c'est toi on se lève olobaki non, makambo nango nasalaka ezosimba te, makambo nango osala ezosimba te, sesi bavandela ya moto avandela dossier na aza te. Ya moto avandela dossier na yo aza te, parce que opasaka na action te. Yaya, lève-toi, va chercher du boulot. Babete so oza licencié okosala mosala mosusu te yaya. Oza na badiplôme na yo, mais en attendant, on va faire autre chose. Tant ozosala autre chose, wana ezopermettre ozala na bacontact na bato mosusu, ezofongolela yo baporte ya barelation, na nsima na bango okosala eloko moko boye bien, moto akokosinteresse bike yaya osala yango bien, oza na maîtrise nango kuma ozosala yango bien boye. Ntango ozosolola wana baki me yaya oza mpe calme, ozosolola kitoko, oza na niveau nini? Baporte efungamaka ndenge wana. Ndenge wana nde baporte efungamaka yaya. Yango il faut kopase na action, il faut koyeba koagir. Action eza très important mpona kolongola stress. Ntango opase na action, ntango kozwa résultat, omoni ke esali yo bien.
Donc au passé vino aussi bizarre yango te eza malamu te yaya faut qu'on passe na action faut qu'on agir omoni et tokomi directement na cinquième point na biso ezali koplanifier yaya planification eza très important na vie na yo kozala mutu oyo osala makambo nyonso tu na ba coup de tête te ofandi kaka coup de tête osali boye coup de tête osali boye bon eyaka nango makambo mosusu ofandi kaka olamuki obi na kosala boye osala yango esimbi mais eza mpe makambo mosusu esengaka mwa planification esengaka mwa bic mwa feuille ovandi mpenza okomi oplanifie yango yaya eza très important obi soki obi koplanifie makambo n'importe quel vent ekoya na vie na yo ekoderange baprogramme na yo te parce que ntango oplanifie esali ke eloko olingi obongisi yango malamu étape par étape même soki eloko bavent moko boye ye eningisi projet na yo mais projet na yo ekweya te oyebi pourquoi parce que eza bien planifié sala effort oplanifiaka makambo ozosala même journée na yo yaya soki possibilité ya koplanifie journée na yo ezali planifier journée na yo nakolamuka na 6 heures nakobongisa ndako na ngai ti 9 heures après nake wenze nakozonga na lambi au plus tard 14 heures fo nasilisa po eza journée na yo obongisi yango malamu omoni makambo nyonso oleka bien kosala eloko na eloko mpe kose sentir surchargé te parce que oyebi ke soki étape oyo esili na kopase na étape oyo soki oyo esili na kopase na étape oyo omoni mais soki oyebi koplanifie te okosambrouye na batâche quotidien okosambrouye même na mosala ntango okomi na ntango na mosala obi déjà ke na mosala tosalaka boye tosalaka boye eza ya na rythme moko boye ezalaka na mosala mais yo oza na nzoto na yo oyebi nzoto na yo rythme elingaka siko faut s'organiser oplanifier journée en fonction ya rythme oyo nzoto na yo elingaka okoki osala na rythme ya collègue na mosala te puisque ozala perdi eza bacollègue mosusu basala mosala mbangu azosala tellement mbangu ke yo ozolanda rythme na ye apres okomi perdi okomi embrouillé alors que na côté na yo faut tala nzoto na yo elingaka rythme nini ce qui est important c'est que ntango mosala ekosila mosala na yo mpe esalama malamu esila epuis baresultat ezala ya malamu yango nde c'est important na vie na yo et soki oplanifie malamu ekosalaki ozala na calme intérieur parce que osala eloko na rythme na yo mpo suivre étape par étape donc koplanifier eza très important na vie na yo et comme sixième point na biso tokodéveloppe lelo ezali koéviter baretard mon frère comment expliquer okomaka retard na mosala tous les jours que Dieu a fait oyaka retard yo olamukaka kaka retard soki réveil esonné okangi soki olekani na pongi c'est pas sérieux eza sérieux te même soki fo oloba mosala mpa na ngai yawana ozona mosala te fo ozala mutu oyo koéviter retard soki oza na rendez-vous na yo na 15 heures oyebi ke banda na ndako na yo ntina lia rendez-vous oza na besoin ya 30 minutes kobima 14h30 te ma chérie mon frère kobima 14h30 te po soki kaka moindre contre-temps esalami okomi ya na retard na rendez-vous ce n'est pas bien et ekosalaki okoma agité seko agitation wana omoni nzoto eza makambo mosusu ozwa kosupporte ntango ozalaka na 12 ans ntango oza na 25 ans osupporte ntango ndenge moko te et ozosupporte ntango oza na 25 ans ntango okoma na 40 ans nzoto ekosupporte ntango ndenge moko te c'est pour cette raison faut ozala na baastuce faut ozala na bandenge ya kozala bastyle de vie moko boye mpo permettre ozala na calme osala makambo nyonso na kimia osala makambo nango na stress te na bagitation te donc eza raison ke soki oza na rendez-vous na yo na 15 heures soki possibilité okoma na ndako na yo même na 14h20 même na 14h pourquoi pas yayo mibimeli na yo okomi na lia rendez-vous na yo avant ntango mosusu nzinga rendez-vous na yo mwa magasin ezali okokota na kati obwaki mwa miso tourne ozotala aire na ozotala aire so omoni ke otikali na mwa 10 minutes obona oya malembe na lie na yo ya rendez-vous okomi wana omoni mpo respect ya aire eza marque ya bagrand respect ya barendez-vous eza marque ya bagrand korépondre présent ozorépondre présent na rendez-vous moko songolo oprometaki motu kosalela eloko osali yango eza marque ya bagrand oprometaki motu ke non
nakoya na midi okomi wana na midi ya eza marque ba grand ezo valoriser yo ezopesa yo mwa dimension moko boye ya valeur omoni epuis ezopermettre yo ozala pose ezopermettre yo ozala agité te pourquoi parce que tout simplement ozorespecte makambo na yo osala makambo na rythme ya nzoto na yo alors que soki oza na rendez-vous na 15h yayo obimi na 15h40 même si ozaka na besoin ya 20 minutes pour koma na lia rendez-vous ntango obimi déjà na 14h35 soki mwa embouteillage na nzela moni teke ebakisi yo stress soki na nzela kaka mwa accident moko esalamaki yaya esali yo stress est-ce que but na yo ezali ozala stressé vi na yo mobimba objectif ya vi na yo ezali ozalaka na stress vi na yo mobimba non bastress tous les jours wana kaka baproblème batension ekoma baproblème batension baproblème bamotema ezobeta mbangu ndeti soki osali nini donc ntango ozomona ke au fur et à mesure fo koluka baastuce oyo ekosalaki nzoto na yo ezala na kimia kati na yo ezala na kimia osala makambo na kimia nyonso tu na tranquillité nyonso tu omoni donc so nango koresume eloko nasoli na bino lelo nalobi na bino ete soki olingi makambo etama malamu na vie na yo fozala moto oyo apasaka na action yaya yeba koagir action eza important na vie na yo kosibir vie te mon frère ovanda ozosibir vie kosibir vie te fo koagir oza na besoin mosala telemaki nde koluka mosala oza na besoin osala commerce renseigne toi banda koluka eloko nini yo kosala po permettre yo obanda kosala yango po permettre omonana na mbongo ozala na kimia eloko mosusu eza important ezali planification ya yeba koplanifie journée na yo yeba koplanifie activité na yo na mosala yeba koplanifie ndenge nini okosala de façon ke nzoto na yo ezala surchargé te nzoto na yo ese sentir surmené te alors ke osala mosala na rythme na yo na tranquillité na motema ya kokita donc oplanifie eloko na eloko na temps na yango et puis osuivre ndenge oplanifie eloko nalobi lisusu na bino lelo ezali koevite baretard eza malamu te peu importe motu nini ozali na rendez-vous yaya sala effort okomaka avant parce que respect ya aire respect ya organisation respect ya planification eza marque ya bagrand epuis esalaki ozala na mwa respect moko boye bato mpe orespecte babiki non oza moto ya logique mwa logique wana esalaka bien soki olingi ozala homme d'affaires olingi ozala femme d'affaires vraiment fo ozala motu oyo oza na respect ya barendez-vous oza na respect ya bacontrat oza na respect ya baengagement esalaka bien soki opromettre motu likambo osali esalaki motu arenouveler confiance mpe confiance emata vis-à-vis na yo vraiment la famille yango nazalaki nango topartage lelo tokutani mbala ya nsima toujours na cadre ya thème na biso ya calme intérieur nzambe azala na bino nzambe ozala na kimia merci